Bande ko balandi émission to lobela mboka Congo na pesi bino mbote mingi bipai ezwami bino. Petika ite kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Ndenge kana yebisaka bino ke ngai molobelo wa bino ya ekolo Congo na ko mettre bino chaque jour, chaque instant. Nangonga nyonso na tango nyonso na kobanda koyela kabino makambo nyonso oyo ezali kolika na ekolo Congo po ete nazali molobeli ya ekolo Congo. Kasi bandi ko balandi likambo ezali kosala pasi oyo bomoni lelo oyo ngai wa bino na zongeli maître William po ete bango bazali bato na mibeko na zongeli pamba te po ete tozali na faire ya bangombe na RDC. Toyokaki na sango moko ke bangombe ekoya na nzela ya Angola babangisaki biso iboli ate na poison toyokaki nyongo bako poisonner mai kasi tozali surpris komona ete bangombe babimi bobele na ekolo Congo na este na biso nde bisika nyonso makambo ebandaka ndeta latina ya émission tolobela mboka Congo ya mokolo mwa lelo eyambi lisusu maître William pamba te po ete bango bazali bato batangi mibeko esengeli mwana mboka nyonso ayeba mibeko na ye po ete soki oyebi mibeko te bakobanda kosakana na yo po ete tozalaka o insulté o esali boye outrage o esali boye siko esengeli boyeba ndo boni tina na lobaki ete na kotika bango te tokozana bango tokolukaka bango batangi mibeko po bayebisa biso kasi yambo tokota pena na mozindo tobomona invité spécial na biso esengeli pena ndeka na lobaka ete na pesa balandi minene ya émission tout le belamboka Congo mbote pe ba abonné nyonso ya ABC1 TV likambo ya yambo ya motuna na ABC1 ezali ete nous ici c'est Jésus qui est le number 1 bande ko balandi on ezali minoko ya lopoto ya bato mayele kasi awa na ABC ezali nde Yesu Kristo nde azali moto po celui qui chapeaute avec ye nde tozali kosala exploit bande ko mbote mingi na baye bazali na Angola vraiment na ba femme capable la pesi bino mbote oyekambami na Queen Olga Lompenga pe mokitani ya Florence Batondo Mido pour la nilité yo Sandra Nila mwasi kitoko pe la patrona bomongati ya la patrona Chantal Ayao mama mapasa nzambe apambola yo pour la nilité Michel, l'homme noir, ngatoto. Bande kondeka na lobaka la bilo, j'aime dire tout ce que les gens disaient tout bas. Moi, déesse, je dénonce les insanités. Nazalaka penza, les ibao ya mayosea, place mbinduye, na rejeta kayango. Bomangai, kasina kufa, na bosoro nanga po ete nazali na Yesu Kristo, na kati nanga, ndenge ABC 1 ezali, Jésus Christ, lui qui est le number 1. Bandeko to yamba invité la biso pona na invité aloba ebele bongongande na ya kosukisa mbote maître William mbote madame journaliste vous interpréter ya kozongela ole soso pete na lobaki na kotika lote po photo kota kala mozindo ya bana mboka baye bakamemba drona santé za bana tokoki kozala surprise parce que eza o esengeli pona biso to la kisaba oyo bayebite santé ezali kaka malamu moke selon Congo ndenge ezotambola ndenge tolobaka ya motu ezali ke nzamba obatela biso ata pasi yango ya Congo biso toza na bomoi maître William yesengo ezali po ete tozali na bomoi po ete Yesu Kristo azali pe azali nzambe ya Congo yambo tokota na faire bangombe oyo ezali sujet oyo ezali koinquiéter population congolaise po bayebite siko bakolia yango to bakolia te ezali boni mystère to boni to yebite kasi na yokaki balobi lisanga ya ba maître nyonso ba conseiller juridique ne badala kabino bokendaki ko plaider pona kaya mona mboka Frank Diongo balobi santé ezali malamu te ezali kosanza makila vraiment akomi presque moribond po abima kena mikili ya bapaya kasi tata mokonzi ekolo alobi te bato balobi eza sous impulsion ya tata mokonzi ekolo ezali ya solo. D'abord pour la place wana na kozala beaucoup na ba réserve pour na répondre directement d'une manière ou d'une autre. Cela veut dire que ndeko na biso Frank Diongo a commis entre la vie et la mort ndenge boza koyoka oui effectivement to sengaki à travers ya avocat na ye ozali Nico et na ba misusu fallait ba bimisa libanda na mboka bakende ko soigner
kasi toza komona baservice oyo esengeli te na place ya justice, bango nde bakomi koprendre justice en otage mpona koboya ndeko na biso Franck Diongo abima kende kose faire soigner. Tokomelaki ministre ya justice, soki nzambe asungi lobi vendredi tokozongela ye lisusu mpona kolobela ye par rapport ya ndeko Franck Diongo ndenge aza na eta moko critique na ya ndeko na biso Jekoko. Bino nyonso bobosani te, toza wana kaka te mpona kodefendre baopposant, mais toza kodefendre la population congolaise oyo bazali kosouffrir na injustice moko aggravante. Kasi na niveau tokomi toyebi ke ya malamu eza koya, parce que tomeke kosangisa ba ONG nyonso ya droit de l'homme na kati ya likambo yango mpona kotrouve éclairage ya likambo ya ndeko Franck Diongo. Soki akufi fo bayebaka aza na immunité parlementaire, c'est un député. Soki député moko akufi eza lokola molobeli ya population akei ndeko na biso président de la République ye akorépondre solennellement na oyo ezali lokola cas ya mort ya ndeko Franck Diongo, parce qu'il n'est pas un citoyen simple. Ya malamu nde yango wana ndeko journaliste. Merci maître, vraiment la posembo la biso ndenge bolobaka na poto bolandi malamu a spécifier pour être bobenga ki ebele molobeli ya mboka Congo Franck Diongo akufi boye Jekoko kasi bazali na bomo eme santé penza ezali malamu te balobi bazali sous impulsion de. Alors moi yebi soto kota makamwa ezali te nde boyoki penza na monoko ya maître bazali kolandela kasi botiaka mabolo mona se bobondela pour être batu wana bazala na bomo. Maître tokota penza na mozindo ya makambo ezali koleka biso bangombe baye na mboka bango moko ebele ya bangombe bazali kotambola kana moto moko balongo banda est bakomi soko soki kikuti soki babandi koya Kinshasa affaire ngombe ezali boni bilo bato ya mibeko botele le kabango boni. D'abord pour na ko signaler la population congolaise babangelo côté toyebi ke ezali affaire ya occupation. Pourquoi Togoloba Bongo? Tu es biso nyonso na époque ya Moyen-Âge. Bato batangi kelasi malonga bayebi bien quand on parle de l'époque ya Moyen-Âge. Ou bien époque ya Pierre Tailly. Tu bandé komona bato bako se déplacer na babette na bango pona kokende koluka ko vivre na mboka mosusu. Mais tokamwa na 21e siècle. Bato bakomi koluka ko occuper espace vital o ya bango te. Et ça est plus grave. Ce que nous avons compris dans l'histoire Rwanda est d'abord, il y a l'implication. Il y a comme une institution de la République, présidence de la République. Parce que, Kolanda n'a pas témoignage de gauche à droite. Et comme il a général Moko Azali Nasima Yamakamboana, Oyo Azali Kosala trafic d'influence, Kolobake ezali ya présidence de la République. Ndeko wana auti wapi? Ndeko wana auti na Masisi. Uta kuna na Nord Kivu. A traversé Sud Kivu. A koti Maniema. A koti Kasai. Kino akomi na Bandundu. Aleki banzela wana nyonso ndenge nini. Ezali affaire ya mutu moko te ndenge boye bisabino mutu moko mutu otambo na plus de 5000 ngombe archifaux. C'est une affaire de gens. Bato bazali ebele na sima dossier wana. Pe ba misusu bayebi monoko ya biso te. Bayebi lingala te. Okotuna question na lingala a des difficultés à te répondre. Il y a un service moko qui sur place, il y a enquête pour comprendre sur l'affaire comment ça peut se dérouler. Tu y comprendre que les occupation il y a zone, il y a bateau et pas il y a bateau misusu. Parce que dans cette affaire nous avons détecté quelques figures rwandaises à l'intérieur. Nous avons détecté quelques figures congolaises, normalement, c'est là de l'Est. Comment Bazako pratiquer Kaka Swahili?
tant que baza baswahili fo bakomi ntina niveau ya kokoma wana na Bandundu pe à quelques mètres, à quelques kilomètres dans la ville province de Kinshasa. Ça veut dire quoi? Ce qui va l'obéir à faire à côté Kangombe. Normalement, partout à Bandeko passé, on a ça là, marché na à côté Kabangombe. Mais ça li marché na bangote. Objectif na bango na Bangombe wana bazokende wapi? Ba atteindre la ville province de Kinshasa. Et si ka ba institution nyonso ya république evandi. Bino bo comprendre bandeko nanga. Moto oyo aza koteka ngombe na ye ndenge nini akotambola na mandoki na tolotolo ndenge nini akobundisa ba oyo babengi ba eyandroit ba kolo place et en plus aza kotambola d'une manière frauduleuse. Dans quel sens? Aza ko kabola ka mbongo mbongo ye azui wapi mosolo ebele akoleka na chaque mboka aza kopesa chef coutumier mbongo baza kopesa bête moko chef coutumier pe tant que tu es pas ezali na Congo ya koleka ba chef coutumier ba na ba droit na bango les sociétés selon les droits coutumiers de komi komona o ebengami violation des normes juridiques d'un état selon les droits publics international et interne d'un état chef coutumier andimi ateka mabele na ye alekisa bato na ndenge ya kaniaka bato baleka na bango bakende na place mosusu il est quand même à profiter d'un ngombe moko, à profiter d'un mois 5 000 ou bien 10 000 au bakopé ça il est à cabine et pouvoir nae. Merci mon amboka. Bandeko balandi vraiment ce que natika ki mon amboka. Ami bimesa pote boyi pas aller mettre à tangi kaka koloba. Ezali ko sala pasi bandeko na ngai. Botia penza makelele te yango na baka émission na ezali ya réflexion. Émission esengeli ke bolandaka yango bokomaka. Bo sala ba commentaire, bo lo bala biso makambo ezali sérieux. Nous voulons pas que tolo baka makambo ezangi tina mboka ezali ya kokufa. Bandeko na ngai tozali na devise ya Congo ezali paix, justice et travail. Mais na mboka na biso kimia ezali te. Misala ezali te. Justice ezali ya kokufa. Botala kaka ndenge bomoni ebele ya bangombe ndenge wana lolenge mwana mboka maître Willem Autikoloba ezali kotambola. Pe ekoma wapi na province ville ya Kinshasa bisika oyo mibeko likondi ya mboka esimbami. Qui est derrière tout ça? To fungola miso ba congolais, to la laté. Balobi na biso ete to si to kufi. Tokobanga kopolate cela veut dire tolia kamala mote misali ezali te pas ezali bozali kobanga kokufa pona nini maître Willem na kotala lolengo tali boye ya solo papa na ngai bino pe bayi mibeko ngana zaka kozongela bino soki ya solo mokonzi wana oya basoda vraiment bandeko na ngai na lobaka lokwa boketu premier nazali kolobaka si na lingi na loba minazali kobanga prison po ete nzambe nazana no penza na makolo te pe mapapu te émission ekomi mo amenancé na bato mo bayike colonel wana to général wana to yebi malamu pe komboni kaka yango na bibebo mais natanga ye naza kobanga prison bandeko na ngai kasi to loba boye soki ya solo penza ba généraux ba telemi pour la ko détruire solo mboka na bango pe kolinga koboma biso na ba poison ya lolengi wana ezo ya na bangombe bana mboka boli ya ngombe te bino bipai na bipai bobenga bandeko na bango bobenda bango matoi ngombe nyoso bakoteka na Kinshasa ta ko batile bango mopiko ya 5000 na nzala na biso bopekisa bango bali ate pour nous tout kokufa maître ezali boni toluka ko sembola lisusu ete tant que bitumba makasi bao bakufaka na bataille bazali mais bao bakomaka na suka bazali tokolakisa lokola David oyo azalaki roi ya Israël ntango atambolaki etanke azalaki d'abord berger atambolaki na ndenge esengelaki te après kotambwisa bokonzi na ye mwana oyo ya ye moko abalukelaki ye après kobalukela ye population et abandonnaki ye elingi koloba ete ata lelo babomi population congolaise génération ekoya ekoluka toujours esembola esekwisa oyo ekufaki ezonga na bomoi affaire ya ngombe tokoloba ete ezali affaire moko eza mystérieux te mais eza affaire moko to prendre yango na beaucoup de considération na limemi ape mingi kobanga pe mingi parce que toyebi te bangombe wana
précisément bauti na ferme nini médecin nini oyo atali bango pona baya na bango awa. Et en plus mutu oyo azotambolaka na bango azali na capacité nini, compétence nini, est-ce que azali enregistré na ministère ya agronomie, parce que belé ba ebité, est-ce que na élevage na ye ayebi ndenge basalaka protection ya nyama to ebité yango faut tokebio mingi na bangombe wana na pekisi binote na boite ke boza na posa kolia musuni mais toyeba musuni ni tokoki kolia kaka pouvoir o ezali awa lelo ebisa biso ke non bokeba na bangombe zo utangola bokeba na mai ya régie des eaux pouvoir bango mo batu babetela ki biso lisolo ezali penza bongo kasi lelo c'est que pouvoir nde a préparé les biso ya mabe pona ko détruire biso to éviter point d'interrogation bino bato boana bandako bokolande mission bomeka ko réfléchir le kolo ya pensée oyo de Gaulle alobi tango zo sala bolamu préparaka pe bokende na yo na ndenge ya bolamu soki o préparé te sort na yo ekozala plus grave que nyama oyo babomi na zamba parce que bato bakolia ye bobele baningani banyama soki olingi bapesa lokumu oyo esengeli na ndenge population eyambaki bino botika population na kimia biso tobandi eloko te kasi tomoni danger oyo ezoya na bangombe wana tant que bako occupé bando no kwilu déjà komi occupé zone occupée ville province de Kinshasa ekokoma pe zone occupée ekokoma zone occupée pa ya banani point d'interrogation ekolongwa affaire ngombe ekokoma affaire ya criminologie affaire ya assassinat affaire à tuerie de masse tandis que toyebi bien na charte ya Nations Unies na article 7 ils ont condamné tout acte où il y a violation, il y a droit international public. Parce que Bangombe wana, est-ce que ça y a solo bana mboka batu baye na bango? Point d'interrogation. Bauti place nini bakende kolakisa biso ferme Bangombe wana bauti point d'interrogation. Bozwango na bokebi mingi. Ndeko journaliste ezali kaka faire ngombe te oyo ekoki kotungisa population congolaise lelo bolimbisanga nazwa bino même 2 minutes ko yebisa population congolaise eloko moko ya motuya ezalaki na accord moko sur pétrole congolais ya Mwanda fallait ezala signé et pas ndeko Matata Ponyo qui était le premier ministre. L'accord était prévu depuis 2010. Fallait Congo ba signer batia mokoloko pour na ko faciliter bandeko ya Perengo ba utiliser pétrole congolais. Biso nyonso toyebi lisolo ya pétrole kombe ya ba mbongo ebele kotaka na kati. Ndeko Matata Ponyo avant ye ndeko Muzito azaki na ba réserve aboya ko signer. Ndeko Matata Ponyo aboya ko signer accord wana po batiaki budget moke. Ndeko Badi Banga Sami tango ayei étant que belge bapesa ki administration congolaise a dirigé bino boyebi na ebiti so esama na mboka nini. Ndeko Badi Banga ayei étant que double nationalité mais atali que non na kokipe koteka ba congolais te tant que nga nazala nga belge aboye ko signer accord sur pétrole. Kasi toye komona ndeko na biso oyoyo aye Bruno Chibala babengi juriste aza koyokisa ba juriste nyonso soni aweleli ko signer accord à cause ba pc 2 millions de dollars apesa ngona ba français akabi pétrole congolais na ba français jusqu'en 2043 bana mboka soki bososoli tokobanda toujours kotourner na 5 milliards ya budget jusqu'en 2043-2045 tokomi wapi ou elobi na biso ndeko Eliezer il fut mon étudiant en passant je le salue elobi ndeko Eliezer tokomi wapi oyo eza ko passer na mboka na biso toyebi te tobengango nini
Merci mon amboka William, mais vraiment bande konanga iboyo kama ezali kotambola la meso pamba te makambo ya bozali pasi ya solo to yebaki ete ba français ba bande ko kota po bazwa propriété ya mwanda perenko pétrole koma ya bango kasi ya solo ndenge kaka pesi letani wana matata mponi ya boya ki batoleso baboyi kasi ezali maola ko chibala papa na ngai outi na école ya IDPS ata ko pasi yango zubo konzi lelo lokola bato baza koloba kasi kanisa mwa moke okotokola biloko nyonso na mbala moko ba français nga nalobaka yango nalobi lite ya ba congolais esengeli to rejeter ba occidentaux na place na territoire nyonso ya République démocratique du Congo lelo soki mwana mboka président de la République Joseph Kabila azali koumela na bokonzi ezali po ete ba occidentaux bapesi ye makasi pete ngo nazali koloba longonya na mwana mboka bo vouloir ngai te pona nini président de la République il est intelligent a divisé ba mindele abandi kosakana na bango eloko esala mate babangaka santé ya bato ye a maltraité ba médecin bazoni misala bango bakokinza la te akoti na kati ya ecclesia abeti masasi abomi bato asia mitilelo ndenge bato na ngola balobaka kasi tolobi bino bapapa mboka population congolaise tie mato ipe miso la bango epai na bino tozali kobelela papa kuna na Roma bino bozali grande puissance ndenge balobaka kasi soki botiki peuple congolais na mayema zali kosalama ata kotata nzambe akotuna kabino pamba te bino botelemi bato ya yambo peuple congolais sungi bino na maboko kasi botala biloko ya boye assassinat ya modèle oyo ata ko l'époque ya Mobutu apesaka bautu esika mekasa poisonnaka peuple te atiki biso na kimia ya kina kimia kasi tu crois que tu vas régner éternellement nandimite to bandi ko kene penza na suka mona mboka maître William o ezali penza makambo yo tolobaka leta moyine kasi bon vouloir biso to tozali ko tambola na ngonga maître nini okoyi ko yebisa peuple congolais pe boni okoyi ko sala bango éveil ya conscience éveil patriotique que moto nyonso ave bisika zali eloko nyo okoyi ko yebisa bango pe pona marche ya le 25 nini okoyi ko loba penza na peuple congolais. Madame journaliste, et comme Motuya Yamona Bande Kozela par rapport à date le 25. Nakose Mbolete, Bande Kobanso Ba Lamuka, Kolala et Siesili, Jericho et Koyaka na 7e jour, Kasi Bisoto Mitala, Teokaki Cardinal Alobi, tu es na 3e tour, Kasi, Tokokoma 7e tour quand on a peuple congolais a joie liberté na ye bosomi na ye tokokoma ngo mokoloni esengi ke bino nyonso bolamuka botelema lokola moto moko nde tokolonga soki lelo tolongi te eza pasi mpona biso mboka oyo bakosaka nango ndenge balingi fo koyeba ke congolais lelo aoyeba kodistingue te oyo ya ye droit na ba devoir na ye parce que nyonso si baboma kasi tokomi kokoma ndenge nini bandeko na ngai bozwa conscience bolamuka bozala na sima ya église catholique bozala na sima ba laïque catholique parce que soki bango balongi victoire wana ekozala nde ya Congo ekozala victoire ya occidentaux te ndenge madame journaliste na biso zolo bake occidentaux nde bazoboma Congo na kobo yango pona koyebisa ke bomona bango baza toujours na sima ya Congo bomba mwa maloba oyo tokosela ngo émission po ete totala malamu tina nini nazo biso ke ba occidentaux babomi Congo pourtant basalaka partage ba congolais bazaki te ba belge bakanga biso lokola bombo pe Congo ezali kolesa économie ya monde nde tokosola yango sima penza bolimbisi po tokomi sima ya mwangonga ebendeli makasi bande ko balandila yebiki na tiki bino na posa kasi azali po ete azali moto na mibeko lelo émission esuki wana tozalaki vraiment na spécial bangombe po ete botala pe boyeba boni ezali koleka la Congo kasi na sengi na bino ba congolais partout vous êtes oyo yebi pedo zali mwana ya mboka s'abonner na ABC One TV pendengo zali wana vraiment botelema na éveil patriotique balobi la biso c'est dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés totelemisa yango
potozwa ela malamu na awande to komi vraiment na suka émission. Merci maître William na tiki to kozongela kayo na mikolo mizali ebele bandeko na tondi bino botondi soki penza bo sepeli na émission ya lelo to lobela mboka Congo o epesa makana molobelo ba bino des lompinga bo pesa bongo. Merci na Cordon Jerimbulu maboko pembe na Diomindongala yenda zalaki vraiment sima ya caméra botondi mingi na la patrona vraiment talaka ndela bimi mama Chantal ayao mama mapasa mwasi kitoko Sandra Nila na bosalaka yo témoin check Michel ngatoto vraiment Jupiter Mokonzi, pourquoi pas pasteur Didier Lompinga Sango Mokonzi par émission libota nanga mobimba Queen Nangola va le besoin déplacer salanga kandinga to salaka Olga Lompinga avant que ne mekili ya poto na princesse Florence Pabo matondo mido na lobana binoni. Nous là on s'informe, on se cultive rien que pour vous informer. Sachez-le, on est mieux qu'en face. Avec Chantal Aya ou Mama Pass, on est mieux qu'en face. Avec Jenny Lopinga, on est mieux qu'en face. Avec Sandra Nila, on est mieux qu'en face. Avec tout le Belamboka Congo, on est mieux qu'en face. Bye.